Bonsoir, 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 bandeko ya Cool Media TV, bonsoir. Toye lisusu na minute oyo kopesa bino mwa quelques précisions na histoire oyo ti koleka na kisasa ya garçon oyo auti kokwea ya 6e étage ya immeuble na ville na Gombe na kombo ya Eza Mutama. Bah, histoire ya garçon oyo eza un peu compliqué parce que ye moko comme tel azaki mpe mwana ya Canada mais azongaki sasa mpo ameka s'épanouir na vie na ye professionnelle et tout ça. Bon, bref, bato bozomona na bilili na biso ezali na mawa nyonso oyo nga nazolobela lelo. Le docteur Thomas Makwala, mobali ya mama Pamela Kabakele, bazalaki makangu te, bazalaki bato babalana avec 2 enfants. La vie na bango bazalaki épanoui en tout cas parce que nga moko personnellement na 2018 nakutanaki na ye docteur Makwala qui est un de mes petits à moi personnel na États-Unis, ayaki vacances na famille na ye, bana na ye, mwasi na ye, Pamela, tout ça. Donc pour résumer un petit peu, pour tous amants mukuse, docteur azalaki na problème moko nega batu nyonso na couple ekoki kozala na mwasi na ye. Na ba période oyo boyokaki makambo ya mwasi na ye avec l'histoire oyo ya 350 millions ebungaki asalaki kutu ba audio elekaki na ba réseaux sociaux na makambo ya mama Amida. Alors à cette époque-là, mwasi na ye se retranchaki mwa muke na Canada. Et puis docteur passaki déplacement à Canada pour justement koyebisa mwasi na ye que non, ne t'en fais pas, ce Rosa on a problème qu'on a été tout ça, il faut rezoka banini. Mais il s'avère que depuis un certain temps, moi kokoso ekotaki na kati ya libala na bango. Kokoso wana dû justement ya garçon wana yeza akotaki na kati ya libala na bango. Et docteur azako comprendre te ti na moment oyo mwasi mpenza alobaki ke non alongwe na ye libala ake na ye. Akendeki mpe na bacirconstance moko oyo docteur ayebaki te. Donc auti mosala azongi akuti biloko eza te, mwasi aza te, atikeli ebana makambo te. Donc il s'avère que à un moment donné, avec kaka ndenge ezalaki sasa ezalaka monene mpe eza moke, bato badécouvrir quand même place mama akomaki kovanda, donc place accident on est tokwea quelque part na Gombe. Donc bato basali allusion na bayebisi docteur plutôt esika mama azalaki ye mpe azwi nzela alobi bon akomona mama bamikosolola tout ça. Akoma na appartement wana azokuta garçon wana yeza moto azofungola ye le temps aluka koyeba baexplication qu'est-ce qui se passe tout ça, pourquoi garçon wana aza kuna, baéchange esalami ya baparole tout ça banini ememi na mwa bitumba wana oyo toyoki. Mais maintenant kokwea ya garçon na ndenge akwei na se akufi eza eloko moko tokoki kosepela nango te, mais tokoki koloba te eza docteur motu mpe abomi ye parce que toyebi te qu'est-ce qui s'est passé. Bénéfice du doute ezaka toujours, surtout que le pauvre médecin, jeune médecin aza motu moko akoli bien, azalaki na baproblème te na vie na ye, alingaki mwasi ne ya kosakana te. Na bilili bozomona bakenda bavoyage ebele, batambola pratiquement monde mobimba, azalaka toujours na nsima ya mwasi na ye mpo ameka kosala ye plaisir na vie. Donc tozala mwa calme, tozela justice esala makambo nango mpo toyeba éventuellement nani aza na raison nani aza na tort. Mais liwa ya motu ezaka liwa ya motu, tozocompatir na famille ya yeza. Mais totala histoire oyo mpo epesa bato mpe leçon na vie mpona koyeba ndenge nini komemela bavi na biso, ndenge nini komemela kotia makolo na biso na bisika mosusu mpo eza pasi mawa mpe soni na ndenge mosusu kwa. Voilà un petit peu en résumé mpo bomeka koyeba docteur Thomas Makwala na mama Pamela
baza libala eza ya bamakangu te, mais motu nde azalaki na kati troisième personnage azalaki intrus eye kopesa drame oyo bomoni badrame ya bacouple ezosalama mwa ebele na mokili oyo. Voilà, donc pour nous tozopesa bino kaka babutu elamu comme d'habitude, et puis mabota na bino eza na kimia, nzambe aza na kati nango, molimo ya eza ezala na esika ya kimia epai ya nzambe quoi. Allez, bonne soirée à tout le monde et puis à très bientôt pour la suite ya baévénement oyo. Merci beaucoup, abonnez-vous toujours massivement na Cool Media TV. Merci.